ekila monena pesaki ngangumi asuwa yeteo paske nzoto na ye pete lokola na malemba konina na ya diama Gisèle Umba nana troublé au mon amour. Bonjour très chers amis, heureuse encore de vous savoir nombreux devant vos écrans juste pour regarder votre servante qui est là devant vous, Gisèle Umba, Diamant Noir. Merci à tous mes abonnés, merci à tout le monde, tous les gens qui me suivent de partout et je vous dis bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle que vous allez me regarder. Merci beaucoup à tout le monde et n'oubliez pas de vous abonner, c'est en bas de l'émission, regardez bien et n'oubliez pas d'activer la cloche. Merci à tout le monde. Sans plus tarder, j'appelle mon invité. Restez branchés et suivez-nous très attentivement. Merci. Bishop Élisée, nous sommes ensemble donc à des gens en ligne. Bonjour Gisèle Diamant Noir, la véritable. Ah, merci pour le compliment. Vraiment, tu es parce que ma cambo est entre yo. Toyebi na nteto tuno na boni yo mikole belé na Diamant Noir monanité okendaki wapi moni yo zana site munende na poto ozana bandeko ebele loka babokechu porte-parole adjoint ya président Moïse Katumbi Francis Kalombo oyambaka bato ebele ngai pe musale leke belé net nazali sentinelle ya RDC bouche autorisée à présent Moïse Katumbi yo zana misala yo pendinga pe na misala mais lelo tokutani nzamba zolo. Merci wana bozolanda ezapenda en direct ya Afrique du Sud Bishop Élisée ndenge tolingaka na Diamant Noir apesi bino surtout bambote ya lobité menga na komisi quand même bambote ya Bishop Élisée na balandi nyonso ya Diamant Noir TV les abonnés voilà. Donc on va pas rester là-bas donc to continuer la question na biso Bishop Élisée Makambozo leka wapenza yo na UDPS. Qu'est-ce qui se passe parce que problème nini bozwami bozo yo na Félix Tshisekedi nini kaka na papa na biso akufa déjà respect na ba mort quand même. Oui, naza na problème na Félix ité. Naza na problème na UDPS ité. Ezali mwana mobali moko aza na Bruxelles kombo na ye Jano Kabuya. Les 12 5 leaders ya parmi les autres leaders, bakutanaki na les 12 na Bruxelles. Félix azalaki na communicateur na Jano Kabuya, ba photo ezali bato bamonaki bayambani. Mais kaka même nuit wana Jano Kabuya lobi ete asali vidéo na bana mikili Félix Tshisekedi piégé par Moïse Katumbi. Après on va dire finga président na ba Twitter, en Twitter mais en anglais c'est Twitter. Alors nga na pesa ki droit de réponse. On a problème na idépacité, on a problème na batunyo sote. Mais le comme le bio respect na bawa, bat ba finga mo butu ti lelot. Ba respecter pe butu te ponani. Voilà. Mais ngali kambo nazo comprendre de bino boza ba bundeli ya mboka. En plus yo ndongo zana ozapena muluba. Normalement il faut côté la mingi Félix parce que za muluba ceux qui le bozu pouvoir au monde que pouvoir ozana maboko na bino baluba. Mais comment yo zo linga ndeko na oti? Na ngaza tribaliste te naza nationaliste papa Mobutu aza mongwandi tanga zwaki pouvoir bangwandi nyonso ya Congo basepelaki wana eza bandeko na biso ya Kasai baluba moko soki ata 80% baluba ba tribaliste balingi soki lelo Félix a eu pouvoir heureusement akozwa te donc soki bakaze soki a eu pouvoir baluba nyonso babongi non ngaza nationaliste nakolanda mutu asasali mosala Gisèle yoza na poto oza française na poto même na Congo ceux qui ont assisté classe avant banda musala ba c'est expérience professionnelle bien sûr il y a 6 ans c'est obligé bosikoyo na mutu ya pays Joseph Kabila tikala kusala te malheur otoza na ngozali Joseph Kabila atikala kusala te abandi kusala stage pour apprendre kusala na tête ya pays tale ne payer comme Félix Tshisekedi azana soki 55 ans ndenge ba yo balobi. Il n'a pas une expérience professionnelle dans l'administration publique ni privée. Donc, en bref, à Salade, pas comme à Félix Tshisekedi, Batia pour Azamulu Bakolanda, Batia ina mutu ya pays. Mais moi, c'est Congo Zé Akufa. Cela veut dire que de la sous-Congo, Baboua qui a une carte géographique. Donc, au bazo, il y a un pouvoir.
ils sont des fanatiques et des tribalistes. Ceux qui sont à niveau, ils ont Joseph Kabila. Mutu yo za intellectuel azolanda ngai même azape atanga te bato batanga neti ngai lokola yo na poto même na Congo même en Afrique du Sud basenga ka mutu expérience professionnelle il y a 3 ans 4 ans 5 ans mais ngai azolanda Moïse. Pourquoi Moïse Katumbi azana 30 ans d'expérience professionnelle asale pa yaya na ye asale pa na ye moko Kabulu mwana Kabulu a témoigné ezana ba YouTube na 2001 a témoigné à l'administration publique 8 ans et 8 mois gouverneur il y a ville il y a province il y a Katanga pour moi économique ya mboka na biso misala ya Moïse Katumbi ezali mais yebisanga nanu IDPS papa Etienne Tshisekedi abandi na Mobutu na 60 ti atiki biso pe à son âme basala ta dispensaire te ata école primaire te de koko mulumba saleli bango pont Kabila kamati akangie mais bango moko IDPS basale le côté ko beta ka tolo ke toza premier parti politique et opposition oui c'est histoire mais bango ba ndima été na caisse na bango bazata na $1 million te pour preuve zo senga Félix Ansenga $1 pour na basala campagne INC sala campagne en 2011 asengaka Batumbong toke lisusu oyo nani Jean-Pierre Bemba na 2006 asengaka Batumbong alors bati kabilo kwana soki balobi likambo Jean-Pierre Bemba muta koloba te bangala bavanda bango kimia soki balobi makambo Mobutu bangala bavanda bango kimia mais soki balobi kaka Tshisekedi mais Tshisekedi n'est pas un dieu aza papa je le respecte mais na histoire changeaka te soki asali bolamu tolobi soki asali règle tolobi Félix asala te heureusement kotikala kozane ko président te atana ndoto atika pe kolota kete asa conseil alota te kazo comme président atika kozala président atana ndoto mais bishop biso to comprendre te binonyo surtout eza même na frère mora bengenga lobike pourquoi bino tout ba politicien neti yo za no combattant tendengo lobaka oza politicien mais binonyo so bozo telemela plus Félix qui est beau à la côté à Congo, kuna makamboza kuna na Congo, mais binonyo surtout car Félix Félix a ça libodon, c'est que Félix a ça leader. Chef de file de l'opposition, c'est Moïse Katumbi Tchapwe. Ce n'est pas Félix. Et c'est là que papa Etienne, tant papa Etienne a Koufi, chef de file de l'opposition, et Zali, président Moïse Katumbi Tchapwe, c'est lui qui est le baromètre. Il y a politique congolaise. Babo ya kota na Congo, bako selie ba makambu, Kabila zobanga ne Félix te. Kabila zobanga Moïse Katumbi Tchapwe na Jean-Pierre Bemba. Merci. Mais Moïse déjà moni makamne le quoi c'est si la po alongwa qui déjà yekuta comité hein yo lobi ki akoma makoma kita kitata na Kinshasa te mais Félix quand même aza validé donc ceux qui élection aza quand même na chance ya kokoma na ya rezoa pouvoir mais yo zo côté là toujours mutoyo déjà balongola ki à cause du pouvoir que yo nazo démontrer yo rezoa pouvoir que pourquoi na 2006 to une élection à Jean-Pierre Bemba Kabila a triché yoka na 2006 to une élection à Jean-Pierre Bemba Kabila a triché na 2011 to une élection à Papa Etienne Tshisekedi Kabila a triché lelo ba ko tshela so Shabani azalaki muta IDPS kala 60% ya ba ya PPRD bazaba ba Tshisekediste 30% bazaba ba Mobutiste nazolo banayo mutu lokola nanga. Allo Gisèle. Nazoyo ko très bien. Bisono tozolanda yo na ba corner makani bazolanda. Bazolanda nga mutu lokola nanga. Akoloba atana ndoto akoloba ateke Félix a gagné. Akoloba moté. Pour Félix pas gagné pourquoi 60% des Congolais parlent les choix. Sont des choix uniformes. Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema. Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, toke na province orientale na Katanga. Patwala bako voter na bango Félix te toke na oyo babengi Équateur babana kozela mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo bako voter na bango yete ba nombre d'électeurs bazana est wana playa nanga na Kabila ba nombre d'électeurs bazana est ville Kinshasa eza ya Allô il y avait nani kamitatu. Donc, comment il s'appelle, vient Nabiso patriarche et Bandundu, Papa Nabiso Bandundu et Apalou. Ozolanda? Oui, très bien. Allô? Nazolanda, très bien. 60% des Congolais, tribalisme, ils ont ma casse na Congo. 60% des Congolais, ils ont ma casse na Congo. Donc, des provinces,
Dede Kasai na parti mo Kinshasa nde ya koleka ayebi yango bia koleka na yete pe belecture ezate nanga aina machine muke machine mususu apesa ki mbongo nyonso te Zoé Kabila alia ki mbongo oyo kapesa ki poko sumba machine Zoé Kabila alia mbongo basali yango na nko po ete machine élection ezalate le 23 décembre élection ezala te. Oh, et comme ça élection ezate mutuma ba oti ko soma ba machine déjà kuna élection ezate na lobby na yonga za bien informé auti na Corée azu machine muke. Exemple, si on a besoin de 100 machines, il y a 30, 70 machines, il y a pour Zoé Kabila, Alia Mbongo. Kabila lingine l'élection té. Pression de la communauté nationale et internationale a tiré faux dauphin au Babengi Shadari. Shadari, on a un ancien membre, il y a IDPS. Otali, premier ministre, un ancien membre, il y a IDPS. Mende, un ancien membre, il y a IDPS. Donc, PPRD Fox, dans les anciens membres, il y a IDPS, n'a pas mobutiste. Voilà. Merci vraiment tozo kende toujours ko tunu ba mituna oyo toza nango besoin to yeba parce que Bishop Elisa il a biso information donc azawa na pona ko lobela mutunyo surtout oyo azotelemela mboka ye atelemela kaye mais tomoni bana ba kufi ba jeune ba kufi pena na Kinshasa et Bishop yoza molobeli ya ba congolais tant to tuna ko ba question na yebi ke mingi pe ba linga ka malgré tout ba misusu ba lobaka ote mais oyo la biso information bana ba kufi na Kinshasa ba jeune okolo baniti nini ba jeune ba kufi na kauka eza plan ya Kabila li akanisa ko boma jeunesse lenga Hitler akanisa ke aoboto la mokili donc eza ba plan ya Kabila aboma ba jeune mais na Kinshasa estimation ezali à peu près à 10 millions d'habitants Kabila ko sisa ba jeune nyonso wana te eza alinga atia kao élection ezalate pe na koyebisa suba na Congo bomoni cimetière ya Gombe Kabila teke on a ba chinois bakoya bakopikola bibembe nyonso wana do eza baje ya Kabila mais sukane ekozala mabe ya mabe po nzambe na Bible tosala tosimbaka tobondelaka Dieu ne laissera jamais les coupables impunis. Hitler akomaki na but ya mission na ete Kabila pe akokoma na objectif ya mission na ete ozo comprendre bayibi plus de 15 milliards de dollars ya on ozosenga na population bazoko ba soi-disant leader ba parti politique bana bakufi na Kinshasa déclaration ezate alors nazo senga na population congolaise to sala na tango bana jeune boyoke la kangai na tango ya Mobutu na ba opération Ibu pour ça ki organisation ba autodéfense pour sangani na balabala ebele pour ça na ba lance-pierre pour ça na ba milangi pour ça na ba même ba flèche pour ça pour se défendre na ba quartier pour ça li bofandi na ba quartier pour se défendre. Mais bazan internet c'était c'était message au baroyo quand on ni balobi ki bazan internet otuna kanga question wana kabalandanga na ki na solo na banaki na bazan internet wala za mende nda kosa ka bazan internet te ba message na ngeza tina bunya ba message na ngeko makati na beni bona kisase koma te ngapi batala ngati na bakongo yo batala ko tina katakombe kuna epa ya mende batala kayoti na lisala batala koti na mbandaka donc so ba internet ezali o bakufi ezali plan ya Kabila pona ko luka état d'urgence mais ba voisin moyen satanique maléfique azo sala Kabila ekosimba te ba uti ko ba signaler biso na biso ya sir oui 15 milliards et bimili susu à part oyo toyoka ki ekena na Panama Janet Akenda akenda gotika na minute 15 milliards ekeli susu balengo d'or ekeli susu benani cimetière ya Gombe bateki yango nga papa na nga botanga mais wana eza grave bato nyonso bakufa kuna bakotia bango wapi bakokundola bibembe yoza mwana kini oyebi na Kinshasa croisement Kasavu Sayo en face à Mama Poto cimetière mo ezalaka kala wana bachango nino bachango alimentation ya baside africain cimetière wana ekendaka babo menga papa na ngai apa papa na ngai batu nyonso bapepe kale bakunda bango na cimetière ya Gombe oyo babengi na ni Nyakos batu base pele bakunda bango na cimetière ya Gombe Kabila teki cimetière ya Gombe oyo mususu Kimbuta ateki ekalbitiso ya nini ya otobengi ya njili donc Kongo ango bana Kongo botelema bana ki boyoka kangai botelema tokende na otobengi soulèvement populaire article 64 les 24 soki na décembre élection eza nango te machine ye ya muke
eza kutu atakutu ekoka même na ville ya Kinshasa te. Debout congolais, sauvons le Congo, lokola archbishop papa nanga molimo alobaki. Pour mettre moi en marche. Merci tozo koma pena to chité to tika yo mais toni to tuna quand même élection en le 23 parce que to comme déjà fin septembre presque. Donc les lots toza le 19 septembre, lobby toza le 20 mais élection ndeka lobby ekozala te commission ekozala te siko ba machine wana ba oteka ngo to ba osana ngoni. Mais exemple zo pesa yo Gisèle Yumba diamant noir l'intellectuel. Par exemple pour na Congo mobimba na PC exemple na bité on a soloba. Ba machine faut la 100. Maintenant un exemple avec 30. Il y a on de recouvrir on a besoin de 100 machines. Il y a une à 30 et ko simba te. Et ça ba jeune ba ko pour élection za la te. Kabila pa lingana ne shadari wana te pas aza ancien ya ancien IDPS. Soko mo lelo mboka ezaboye ezali ba mobutiste na ba Tshisekedi ne ba bomi Congo. Batonda na kati ya PPRD. Batondi ebele ba mobutiste na ba Tshisekediste oyo nyonso batika IDPS batonda ni kuna mwana wana oyo azofinga président nanga Moïse Katumbi petit na Jean Kabuya tata na ye Jean-Baptiste Kabuya aosala epai na note epai Bruno Tshibana mwana naza asalaka na aner donc tata na ye aza kuna donc baza bavantirier moko donc Congo soki eza ya kokufa lelo eza ba mobutiste na ba Tshisekediste oyo baza na kati ya PPRD ozo comprendre mais ya ina kosenga tala Congo bana Congo ba souffrir Kabila zongisa 15 milliards oyo otinda lisusu na banque na Brésil zongisa yango mais bishop tozongisa sima zela muke po tozo kene to chite mais to tuno question oyo olobi oto loba parce na oto komango na monike olobaki bana o bazoboma na kisha oyo ba jeune o bazoboma eza jeu ya ye moko Kabila pona ba jeune mais siko ndenge nini bango bazobimisa ke eza bakulu na soi disant bakulu na mutu basali boye bazongisi boye mais likantina est-ce que za aboma bana mibali nyonso parce que le bilika mwana mwambangu mais o ba peuple bazana bizo ba yoka ba diaspora ba tunyo surtout oui Mobutu atika ba shege phénomène kulu na mutu abimisa ya ngabotami na kina koli na kina Eka mautuda kitolo teme na zolo na botami na Yolo Street na Kimwenza na numéro 12 Kimwenza numéro 12 na Yolo mwana Dallas na lobi boye kuluna utaformer yango Kabila bakuluna babomakate bakuluna bayiba ka babiloko bakuluna bachaka batu bambeli kuluna bomakate Kabila tika kokosa eza ba policier ngana sana ba relation na kine wana ebele na solo na ba na kine na sana ba na tia bantene na ngana kine babomi na ba petit mot ko faire ça basketteur babomi ba na ba policier dernièrement na kauka ba moisa na kauka na boko tanga bombo ba policier ba koti ba fouiller ba botoli ba téléphone ba botoli ba mbongo ba violer ba fille ba kena ba mususu ba bomi bango ya omoni parmi ba bomaki bazalaki na boîte de nuit il y a 2 semaines passées ba boaki bango ezali wana ba policier ba policier mutu ba bomi batu wana eza ba kuluna te ba policier kuluna na Kisasa toyebi yango eza na ngaba eza na makala eza na babumbu ba botola ka batu biloko soko se mutu makasi ba kocha ombeli mais bango ba kuluna bomakate so moni mutu akufi ba kwaki ba na balabala eza Kabila linga semetere oyo Hitler asalaki na tanga na 40-45 alinga semetere batu wana kobanga ye mais bosani ete tokobanga bobele nzambe eloko nyonso ezalaka ni bandeli eloko nyonso ezalaka na suka Kabila na ye oso preparaki ete obimisa shadari po kalime ba mindele na peuple congolais osala ete le chef de file opposition président Moïse Katumbi Tshapwe candidat humanitaire akoma na Congo te mwana mboka Jean-Pierre Bemba o invalidé mais bango baza bakolo Congo yo za la nationalité tanzanienne nationalité rwandaise oza mwana ya Sifa te oza mwana ya Laurent Désiré Kabila te Jeannette Pazali pasa na yo te po soki bozalaki mapasa banga babenga Chambuyi Laurent Désiré Kabila ni oyo babengaka Sifa donc Kabila nazo lancer message na yo bataner bazara toujours na ba WhatsApp na ba YouTube balandaka biso bakomisaka ngo epa ya oyo azali mobomi munene mokonzi aner oyo aza na bongo te aza na esprit ya patriotisme te Kabila suka na yo ekoleka ya Mobutu abima na kimia mais yo
bandeko no bakolapa pe bakabili so batikali ti mokolo moki Congo ekokufa bakotikala kozwa opportunité ya kosala su na Congo te. Voilà. Merci Bishop Tokomi Penda na suka me Shadari olobi ke Kabila lingaka ete soki ye mutatie dauphin na ye lobi soka longwe donc quoi ye le quoi zo kende donc ya lingi Shadari a remplacé mais yo lobi ke alingaka ete mais ce juste moi ko zo compliqué biso to zo comprendre sous c'est na compliqué binote Shadari azalaki élément moko Kabila tie pour calmer ba mindele ke élection ko salaba mais ezalaki azana posa ya ko soka azali na posa tia dauphin matata mponyo bazawana baobe minako bazali wana ake pona mutu moko un inconnu un criminel aboma batu batinaka mwena sapu ake tia mutu yo États-Unis epesi bango bazolukisa bango na États-Unis kuna donc ça na bango po calmer batu me Kabila za na posa ya kolongwa te mais ya motu ya pona kosukisa na sengi na Kabila zongisa mbongo 15 milliards otindi na Brésil toyebi yango balengo d'or plus de 3 tonnes à 3 kilos, 3 tonnes. Oyo Jeannette Kabila atinde sous na Brésil toye biango. Pe na so senga na famille biologique ya Papa Etienne Tshisekedi, na sengi pe na bandeko ya IDPS bozongi sambongo imperium. Wana sambongo ya imperium. Bozana batu bazana ba récit bo benga bango bozongi sela bango mbongo ya imperium. Ce n'est pas bien. Félix Siebisa bato IDPS nyonso chargé la commission moko bozongisa mbongo imperium po bandata na Mobutu tomona opposant moko atelemi asengi la peuple mbongo te bato bakomeli nga balobi ke Mobutu pa yiba Mobutu ayiba mbongo ya Shekamini Mobutu ayibi mbongo ya SNEL Mobutu ayibi mbongo ya Régie des Eaux eza mabe eza bien te otozot baba or ba diamant bazot teka na pa ba mindele Mobutu azoyiba mais premier congolais Etienne Tshisekedi wa Mulumba na lingi na récupérer imperium na ngai bocha bambongo ba Pôle Nord na Tibet na Alaska batnyos bache bambongo mais mbongo wana ekenda wapi soki ezalaki mutetela ezalaki mongo mais lelo na media bato bazoloba nete eza Muluba bokokoloba te eza famille Tshisekedi boloba te IDPS boloba te toboyi wana eza dictature tolingi yango te bana Congo ngaza molobeli ya mboka nazo sengela bino mutu nyonso za na récit to abungisa récit bokomela famille biologique ya Papa Etienne Tshisekedi bokomela pe lisusu bato ya IDPS bazongisa mbongo imperium période na bato bazo souffrir yo sengi mbongo imperium mbongo wana ke na passé simple toboyi na fingite nazoloba bozongisa mbongo imperium o baza baluba fanatique o baluba tribaliste ata bofinginga naza insensible. Je suis Muluba, Mujila Kasanga, Mwachimbao. Mon père, c'est Tumba Marcel Wamutombo. Mon grand-père, Mutombo Louis Wantumba. Mon arrière-grand-père, Tumba Lubamba. Notre grand chef coutumier, Oyakufi Kamwinansapu. Je suis Muluba, mais nationaliste. Je soutiens Moïse Katumbi à cause de ses œuvres. Yeso Aloba qui soki bokondi mangate bondi matera misala. Seul candidat. Oyo. Asali misale mona na Congo Moïse Katumbi Tshabo apesi ba mususu bazana na $100,000 ba postuler mais ya zui $100,000 apesi na bato ba moni passe na o banda ko ziki kuna na Bukavu Kamera lobite Félix a lobite ba musu ba lobite bozo la kaka ba poste lingi élection ezala pour accrédibiliser l'élection. Une élection exclusive ne sera pas crédibilisée. Communauté nationale et internationale, nous voulons les élections inclusives. Respect, il y a d'accord, il y a Saint-Sylvestre. Merci. Merci, wana penda Bishop Elise Lingaka batuba loba mais peuple congolais ndeka bokoma ba commentaire na C parce que yo mo bandi okumisa Moïse Katumbi na otuna te na lelo na sauter. Donc question na to bom bien au kaka parce que batu ba boyi mais yo lingika yi mais biso to lobi ni batu bazo boya wana bazana mitema mabe na tuna bango batu ba boyi po ya lwala banana tongi Moïse Katumbi nana tongi poste frontalier au deuxième poste frontalier ya Congo Kasumbalesa Moïse Katumbi asombi ba mituka apesi na likasi Lubumbashi Kolwezi soko bali osa la mariage Moïse Katumbi atongi ekolo ya tanga primaire lycée ya Kiwele na Lubumbashi
atie piscine ultra moderne olympique Moïse Katumbi, université à Likasi Moïse Katumbi, ya Kolwezi Moïse Katumbi, atongi na ba université pona nini Congolais bolingo bondi makambo kisoka kufi yepa kufa te tozo bondi la pona na kufa lelo te yenda za 5e président ya RDC mutu asala te akino Congo ebebi likola Kabila atikala kosala te abadi ko apprendre kosala what is a crime de gestion plus que le crime d'humanité, crime de guerre et génocide. On va apprendre boulot na 55 tout ce temps là balance non so ko le biboy na ngana finga te na boy na ngana zolo ba vérité kala bazwa ka mwinda bachaka na sembeto te bachaka na mesa ngana zali lumière du monde celle de la terre na zolo ba vérité c'est belé to ko le la vérité na ko tikela ka ko le ba vérité na fingité vous comprenez faut le ba vérité même papa Etienne Tshisekedi azali mobutiste autana MPR na 67 il y a un membre fondateur parmi les membres fondateurs il y a MPR papa Etienne Tshisekedi Mobutu Etienne Tshisekedi Justin Marie Bomboko Singa Uju bango 4 nde basala parti politique au MPR na 80 papa Etienne Tshisekedi tant Mobutu président Assemblée nationale Kalume akufi il fallait bacha yé Mobutu Etienne Zondomio Tshisekedi asiliki asala la opposition par compassion pe papa Etienne Tshisekedi atika vous allez opposanté il est l'ami de Mobutu. Merci Maloba Souka et Bishop Elisezani. Maloba Souka nazo senga na peuple congolais c'est possible dans les article 64 Kabila ça n'a pas ça botika pouvoir te dans les article 64 tout les mabiso nyonso comme un seul homme c'est possible ya kobima na nzela kopesa date te peuple congolais na ba province nyonso kobima na nzela mais ya motuya ope moko motuya ezali na za koloba boye Joseph Kabila Zoé Kabila Janet Kabila bouti koyiba lisusu 15 milliards de dollars bozongisa yango na ba lengo d'or 3 tonnes bozongisa yango pe na ba chinois bakotikala ko buka cimetière ya Gombete pe bandeko ya IDPS na ligibino mingi bozongisa mbongo imperium atasonité merci wana tokomi na suka opesa mutu mbote to kata na biso mbote na ba congolais nyonso mais na pesi liboso mbote na yo ndenge osalinga swingo ya kolekepa na yo na batu nyonso balandaka yo mbote na chef de file ya opposition baromètre ya politique congolaise le président Moïse Katumbi Chapwe na pesi mbote na ngai na conseiller spécial et politique Salomon Idikalomda na bandeko nyonso ensemble na ba congolais nyonso merci. Bon ndeko moko ensemble pesi te nga na bakisi na pesi honorable Francis Kalombo mbote na bakisi lieu. OK. Na pesi dirkab na biso Olivier Kamitatu non lingi. Na pesi pe moko ba bouche autorisé Bishop Francis Kadima Mbote. Oyo passe la canine ensemble de mémoire na Congo. Aza parmi ba pionnier o ba banda na ba pasteur bitumba na continue Nikolo bala mboka Congo ko bundela Congo le docteur pasteur Epafras. To pesi Mbote ngape na pesi. Oui, docteur pasteur Epafras azali parmi ba premier pasteur ba télémana Francis Kadima. Bazolo ba pona Congo na Europe. Francis Kadima docteur Epafras. Merci. To clôturer émission. Merci na bande kono surtout au Bolandi biso zaki Bishop Élysée ndenga zara en direct Afrique du Sud a pesibino information le que peuple congolais no sobo sangana solution na eza yango wana ke tout le monde a sangana pona ko binomo boyebi suite pona mboka na biso Congo ezala libéré zo senga tout le monde a sangana. Merci na bino surtout abonné à Diamant Noir au bolingaka na lobaka bolingaka Gisèle Lumba na bino bobo sanatende na lobi bo s'abonner na se et na zomona bokomi ebele ba abonné nanga merci ba continuer na benga bino nde ba kondi ba chef toza obligé to l'extra tout le monde na Diamant Noir muto aza na information et bobo sanakate na Diamant Noir faut ko soutenir na Diamant senga bino vraiment toza na besoin ya biloko ebele ba soutien ba micro et tout caméra tout Diamant Noir a nango besoin parce que tous a besoin za la ebele na Diamant Noir pona musala kaka nde to salaka vraiment merci na ba tunyo so balinga Diamant Noir
na bosanité liboso carte illimitée Papi Leroy merci na opposera toujours wana soutien liboso utaipa na yo merci na komisi bino nyos obolinganga même si na mbongo te même si na ndenge ka bosabonaka na ndenge botiaka ba commentaire na ndenge obobengaka nga ba conseil na bino o nyos bazaka ba conseil na nga bazaka penda na libanda o baloba diamant noir sala boy corner makani bozaka na pona ko soutenir ngai bless souvenir boza ebele balianga ndo mokili mobimba Zoa émission partagée ndenge ezalaka Congo Poupola na pesi bino no sotumbote et je vous dis à très bientôt, restez branchés sur Diamant Noir TV et je vous dis bye. Diamant Gisèle Oumba Gisèle Oumba Kolina ya Diamant Gisèle Oumba nana troublé au mon amour. Merci Gisèle Oumba Diamant